Ba artiste et musicien nyo surtout au prometteur qui biso boko beta stade. 2023 il faut bo beta la biso stade. Ndeko nanga lité akanda oyebi ba stratégie o etondi sa stade té. Soki stade ya ndeko na biso faire etondi. Ngana azora micro na caméra na tiki nanga musala oyo. Nazora micro nanga na caméra na abandonner musala oyo. Na tiki yango libela. Biso tolobaka vérité. Ezana ba artiste et musicien et belé depuis ba banda ba carrière. Ti lelo nanu ba beta concert ya $150 te. Ba billet tikali kaka 4 ya pamba. Ba billet tikali 4, ba billet tout et si était kami. Biso totindaka ba convocation te ke bakendo kangela biso batu. Ozini ya maneti lité akanda mwa zoba moko boyeneti ya lité akanda. Azo parvenir ya koloba apanza analyse. Botindeli ndeko na biso Mumbaya batu basala na ba analyse Mumbaya kyoko matina niveau ya bachelier poison. Eza ba jeune na bino. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Matali Botumbu Joker. Livalo baki na bangati soki beta peri pembeni ya bolimo na lingati. Monoué qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepela joli kitoko à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga bokozwa Nokolias Emeli alias de Mingongo la voix qui cloche et longo na wenge pusana tovanda en matinée live oyo ekobanda à partir à 18h tina minuit kasi tunanga inini kaka soki Emeli asilesi mbala moko night club to boîte efungwami à partir ya minuit ti ba 5h avec DJ Bobo oyo akosepelisa bino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, na sima ya McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France Mobimba. Ya koloba eza mingi te ya kotonga eza te concert ya Fally Ipupa na Grand Hotel boyebi ke musique na biso ya Congo et comme moi pasi ba artiste et musicien ba beta ne fiske concert même ya $50 et comme moi pasi boko mona bino moko keno makambo biso ba ken tolobaka avec raison et to expliquer bino ke Fally Ipupa aleki ba artiste et musicien tout ya Congo boko bisa biso bato analyse net bato maboma tandis que bato ba ko sala guerre na biso na expliquer bino ke bango nde ba vrai bato ya maboma parce que biso tolobaka vérité. Ezana ba artiste et musicien et belé depuis ba banda ba carrière. Ti lelo nanu ba beta concert ya $150 te. Bande kona ngai botala place ba tia biso na kati ya Congo. Biso na mboka wana tozo ba menace. Ya ndenge na ndenge ba menace ya ndenge na ndenge kokanga biso, koshikote biso, kosala biso ba n'importe quoi.
toyebi sala bino ke Fally Ipupa eloko nyonso to akosala ekosimba nango parce que Fally aza mwana nzambe, Fally aza artiste oyo aza déjà béni parce que soko tali lelo na Europe ba jeune tout basepelaka na musique ya Fally Ipupa parce que asalaka musala na ye très bien, bana basi basepelaka nango, ba Mireille Kaseka basepelaka na musala Fally parce que asalaka musala na ye très bien. Musique ya Congo esenga musique kaka te ya koyemba koganga neti tchaku, musique esenga il faut un artiste musicien oyeba ko combiner son na yo na koloba ndeni koyeba ko combiner voix na yo na instrumental nde yango esalaka ke bana basi bazala convaincu ko kolove bana basi surtout na kati ya nzembo esalaka biso toujours bien. En tout cas Joël Salambi le millionnaire a quitté cette délégation ba frère nae asombeli bango ba billet to chotika bambongo na ba agence na habité ba papier ari yango na chotika ngwana. En tout cas Joël Salambi asombeli ba petit frère nae bazana Kinshasa ba billet bakendo yoka banzembo ya formule 7. En tout cas Fally Ipupa nauti ko solola na bandeko ya Kinshasa o bazana kacha organisation ba bisinga ba billet tikali kaka 4 ya pamba. Babiye tikali 4, babiye tout et si était kami. En tout cas, merci na ba délégation nyonso obo uti partout à travers le monde, ba délégation ba ye vraiment ebele kokota concert ya Fally Ipupa na bandeko pe ba yete batindi bandeko na bango parce que prévané to uti na Joël Salambi na agence auti kotinda pe bambongo pona ba frère na ye o ba lele lié bazana posa ya kokota concert. En tout cas bandeko bobenga nga ebele bolobi ken piana répondre lité akanda boena lobaki na banda ko répondre lité akanda soki makambo nanga na osala ekomi calme parce que grand prêtre oncle nanga Patrick Amisi ba senga balobi ken piana fanda l'aise landela nano makambo zo sala oena bana na kati ya mboko oyo komema mana loengete parce que musala na biso na Congo to sibi ba conséquences ebele ko kanga biso nga na boyi nanga nazala wana na Kinshasa nyonso ko kanga nga ko maltraiter nga nyonso tout ba convocation na lobaki il faut nazala na poto na se concentrer 2023 na yebeloko nini na kosala parce que lelo koma lisumu munene ko soutenir Fally Ipupa to mona bandeko belé bazo soutenir ba artiste na bango biso to tindaka ba convocation te ke bakendo kangela biso batu ozinya maneti lité akanda mwazo ba moko boyeneti lité akanda azo parvenir ya koloba apanza analyse. Est-ce que lité akanda za na poids ya kopanza analyse? Est-ce que lité akanda na Kinshasa tozona ntolongola na nuken piana osala émission za na poto tozona pena vie o ngana mena na Kinshasa vraiment. Obi ke biso ba congolais to koma ya moko bossa na makambo mususu na facilité mutu neti lité akanda na imbécile neti lité akanda zoba neti lité akanda o ba bengana na o ba bwaka na podium viena na bubu leondela likonzi protège amona nyama moko bo alati bilamba neti ba pasteur amata likola podium bazwa ba bwaka ye akenda pe kofunda na justice batali make mutango aza bazwa ye moko bachaye na kasho ba memaye na makala azo parvenir ya koloba ke non apanza analyse. Est-ce que analyse eza eloko oyo lelo to matato kita nani yango aza na force ya kopanza analyse na Kinshasa wana ndeko na lité akanda conseil gratuit na kopesa yo lukavi na yo ndenge ozoluka bundela ta mama Olive parce que mama Olive aza mama oyo asungaka biso nyonso tu. Mama Olive akabolaka ekolo teke o mukongo o muswahili o muluba o munyangi o mumbala non. Mama Olive aza ndenge moko na prophète Emmanuel Dodi baza batoyo bakabolaka muke baza nango na batu lité akanda sala vi na yo tika analyse ezala calme analyse ekotikala kokabwana te analyse ekotikala kopanzana te balexi weti baza wana bazomelisa bino pema Valdi Tambwe baza wana tochomona awat kimutema mabe na bino botindeli ndeko na biso mumbaya batu basala na ba analyse mumbaya kyoko matina niveau ya bachelie poison eza ba jeune na bino
eza ba jeune na bino oyo bosalaka bokopéraka na ba journaliste mususu basa approcher na biso po batielaka biso ba poison po biso tokufa. Nzambe pe oyo aza munene a permettre pe liwa wana te vraiment ba artiste et musicien nyonso tu oyo boprometaki biso bokobeta stade 2023 il faut bobete la biso stade. Il faut bobete la biso stade parce que neza wena soutenir stade ya faire mabe. Nazo soutenir stade ya faire gola mabe. Parce que na yebi ke te soutenir ki stade ya plein, il faut peut-être soutenir stade oyo peut-être mona ke ko sala plainte comme ça babwaka lisusu lite ya kanda ndenge babwaka na concert a Fally Afikine. Parce que bagolwa pe bazana méchant ya batu oyo ba sala promotion. Ce qui fait attendre ici là to kobetele maboko. Ce qui attend ici te na senga ba de na bagolwa vraiment jour ango lite ya kanda bon matisse sous likolo. O bobo na Afikine vraiment ezala muke bon matisse sous likolo et ko sala biso bien. Yokelanga eloko oyo KLP Distribution chez Luc Koulapa. Yeah! Société KLP Distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boissons alcooliques lokola whisky, champagne, vin, PMI susu bazali koteka ba boissons non alcoolisées lokola Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi awa na l'île de France, oyo bazali kosala la distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyonso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP Distribution chez Luc Koulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boissons alcooliques pe non alcoolisées. Nalandi pe bongo Fabregas na defo ya minu azolo bakena na muziki ya Congo na Congo na biso Fally aza compté parmi les 10 premiers ya musique africaine te mais ndeko na Fabregas ozolo balolaka munoko na yo même cette fois même Bible senga biso ke Rozo lukolo beloko balola lolemu na yo ne fiskata deux fois et ko sala biso bien koloba Fally pour pas compter parmi les 10 meilleurs ya Afrique te. En tout cas c'est faux et archi faux parce que tozo kota na ba Google to kota na Google sokotali 10 meilleurs artistes africains ya chaque année okuta kombo ya Fally pour pezanga kate kombo ya Fally pour pas ezanga kate. Alors kotala lelo ndeko na ngai Fabregas ndenga zoloba keno na Congo aza na conquérant te po ya aza maître ya l'équipe ba musicien nyonso bona ebité Fabregas ngana apeseka courage abeta musique na bien mais na minute on a confirmé ndeko na ngai Fabregas musique no eza kokita luka o remonter musique na yo et ko sala biso bien au lieu kokota na ba distraction inutile eza na tina moko te. En tout cas Lité akanda sala vie na yo tika vie ya ken piana tranquille nga o sala concurrence nanga nanu ndenge nini. En tout cas bana poto bino nde bolandaka biso vraiment botela nanu ken piana pena nenga fandi vraiment ngai botela pena ken piana nenga fandi camarade ya ba Joël Salambi ba millionnaire puis petit ya ba pasteur Tizo Masini motema ya mama Mati nazana ba oncle neti ba Patrick ya Misi ba Koko Arafati Makizembe ba Sœur Angèle Moussoeli Makizembe ba grand frère nanga Aimé Lumbala motema bébé Esther Makizembe ba Béatrice mutuneti nga na kopera na ba Zeti Kiri ba Patuka Pangala ba Vero Kiri o santé pena keken pia na era simbi micro alati boye o santé garçon mo boye la na salle de bain ya bien aliaka bien ana santé ya bien donc nazo nakoki nakende siko 3 mois non na moni ata poussière moko te mupepe moko zo memelanga poussière te botala nanu poso na ngana nu ndenge ekomi na poto aya na bando discuter ka boye liti akanda ofanda na eboye mwanzala isali na masina tout ça tresimbelenga tindeli moi 20 €, 30 €, aleki na ye na ba micro ayo finga nga bo trouver ngo normal
naza niveau moko na lite ya kanda te na beta sete nazalaka niveau moko na lite ya kanda te tolongola na poto tozona no via kin tozona no via Kinshasa ngaza niveau moko na lite ya kanda te bokoma va comparer na lite ya kanda ke lite ya kanda a penser analyse c'est que bozo bunga pena force ya analyse bambutali kasu bazawana ba validi tambo bazawana ba ido bokwala baza ba lexi weti baza est-ce que boza sir bino bato bozolo bake analyse ba panza analyse za topema kana biso nde tomona ki ser na biso Manique de John bakangiye to lobaki no tokota na masolo ya Manique de John masolo Manique de John esili lobi après avoir kobuka Grand Hôtel to beta siko masolo ya stade ya Brazzaville makambo ba artiste musicien bosolo ka kosa lelo esa ba le passer kaka ya Fally Ipupa esa ba le passer ya Fally Ipupa donc Fally Ipupa abetela bino déjà stade de martyr et tika libino devoir à domicile artiste et tout azoluka se mesurer na stade de martyr tandis que na minicho Fally a sauté ba étape mususu Fally à côté si président ya France na banda luana est-ce que boyebi que France est ça 5e pays puissant ya monde mais président ya France à côté si etina bandal aketi na ba terrasse bandal amelipe Castel et ça libiso plaisir à trop Wisi wishi anasenga achelanga image oyo Kisinjora ye moko azokamwa ndenge president na biso atambolaki na bandali wana etikala ko sale mate na tongo pena Macron na Fally na bandal ba mais la bière et les kilinga ba et ça lève bien fierté quartier la terre de famille c'est famille moi te ba to koma su yonchora yo nazoka ba message mabe a nyoso ka ko boya yo penye nyoso ka ko boya wezo mona na to bika oyo mona niti si boka zina makoto zina makote azalina Macron wa France te ye wana loki somo na Macron à mati niveau eza ne ba mata niveau même Maréchal Mobutu atikala kozwa pouvoir te ya kotambusa François Mitterrand na ba commune neti ba bandal na ba banlieue ke François Mitterrand ayepena Kinshasa boy ni garde corps même Maréchal Mobutu atikala kozwa pouvoir wana te ya kotambusa président ya France na ba commune ya bandal tozo président na biso Denis Sassou Nguesso ye moko azokamwa ke ngai moko kutu natambusi président wa ki otala ngai te mais moi no Fally atambusi etina commune ya bandal vraiment esalaki étrange président na biso président Sassou Nguesso akamwa ke mwana mobali oyo atambusi président na ba banlieue ba place oyo totikalaki jamais ko imaginer en tout cas président Sassou Nguesso place azali na pesi bambote belé parce que lelo bato muso ba kama meken pia na ndenge nini sitemba la moko président Sassou Nguesso tandis que na Congo toza na président Fati président Makwa bandai na Congo Brazzaville atamboli na Congo Brazzaville aki amoni président Sassou ayesiko na Congo Kinshasa eza place oyo Fally Ipupa a récupéraki président France nenga yaki otala les deux Congo parce que abandaki non n'est pas président Sassou Nguesso azape président na biso abandi kuna praye Congo ayokuta na siko na maboko ya Fally Ipupa o atambusi ti na ba commune ya bandal et ça li plaisir ça ba devoir à domicile oh lelo ba artiste et musicien nyo surtout ya Congo bazuka ba pesa président na nefis ki atambote ya pamba bazwa occasion te mais Fally Ipupa akuta na France Kute na France ba solo li aleli pour la liberté ya musique. Bande ko na ngai. Lelo Fally Ipupa aza ambassadeur ou azo représenter lelo musique ya mboka na biso parce que akutana na président France na France alele lié par rapport ya ba difficulté o bazo kutana na musique par rapport ya bakal o bazo kutana ngo pona ko beta na basale belé soki lelo France e accordé que musique na biso ezonga e banda ko beta et qu'on s'alaka avantage ya Fally mo côté na ye na poto awa na moni ndeko na biso artiste musicien Ferry azana ba fanatique ebele
azana ba fan ebele ya blague te pe na poto awa mais loko zo empêcher ezaka ka ndenge ba combattre peut-être ba telemela makambo ya musique parce que na Kinshasa nga na bulaka bandeko mususu ba pe na ba fan te na moni fali azana communauté ba warion ya Afrique mobimba ya mindele na moni pe na communauté na biso ba congolais ndeko na biso pe faire soki lelo musique efongwami na poto eza occasion oyo akotambusa po kese na awa na poto bakobeta ba concert po ngamoko na sentir na moni ba fanatique ba Gaulois na tamboli na mboko na poto ngalo ba vérité eloko bo comprendre biso te bokanisa biso to inaka ba artiste musicien nga na ye na poto na moni ke ba Gaulois wana o toyokaka bazalaka pe ebele na mboko oyo donc ba Gaulois bazali donc bitumba o fali azobunda pona miziki na biso ezonga na poto eza avantage kaka ya F victime te eza avantage ya ba quartier latin ba wenge BCBG ba wenge maison mère soki makambo ezongi normal ba mouvement na nyoso to ekozonga normal en tout cas Joël Salambi millionnaire na kati ya mboko oyo Joël Salambi yo yebi ndenge tosolaka en tout cas soki musique ezongi na poto ekozala mama na avantage pona ba orchestre nyoso to ya Congo e ya kobeta parce que toko souhaiter te bandeko mususu babeta bandeko mususu bazobeta te souhait na biso ezali bandeko nyoso tu musique ezonga na poto bandeko nyoso bozwa facilité ya kobeta bokanisa te ndenge tofandaka boye toyinaka ba artiste mususu ngana kofanda te na bando sala campagne pona ba orchestre ebele ya Congo e ya kobeta awa te vraiment nga souhait na nga ezali ndenge fali po babimaka na bambazi tomona pe bamaka kauzi pe bazobima tomona pe bamiyembe pe bazobima ndenge Héritier Watanabe asala quand même effort en tout cas Héritier coup de chapeau félicitations Héritier Watanabe félicitations Héritier Wata tomona ozo sala pe ba effort ozo tambusa pe ba musicien moi tour na poto et ça la biso bien babi na filé lelo babimisi ba bene oazoemba très bien tomonaki bene pe na concert ya vie na biso Kofi Olomide na ville tomonaki Kofi azwaki occasion ya komatisa Cindy Leker na bene même podium esalaki biso mama na plaisir tomoni bene batikelie ayemba nzembo ikia oyo ndeko na biso Cindy Leker ayemba to santaki penake mwana mwasi wana bene azape na batalent ayembaki vraiment très bien tomonaki pe présence ya président Félix Wazekwa oyo azo préparer stade de martyr na août président Félix Wazekwa tocha poa na si stade wana ekobuka na en tout cas président Félix Wazekwa tocha poa parce que tomona ka ozape mutema malamu monstre d'amour et fallait azobeta stade tomona ki monstre d'amour pe azangisaki malobate ya ko encourager lekinaye abeta stade biloko bongo esala biso bien tomona ba Joël Salambi oza millionnaire awa ndenga osomba ba billet pona bandeko bana Congo bakendo vivre concert Joël Salambi akosombela pe 10 000 personnes bakota pe stade ya Félix Wazekwa et kosala biso bien en tout cas vient na mokwa bongo et matana podium ya stade de martyr libanga liboso feza la Joël Salambi pour sa commission ngana zo sola na ya sombela 10 000 personnes billets vient na Wazekwa soko bwaki Joël Salambi te en tout cas viete kobeba na mwa muke ponga nazo tia poa na masolo ndenge to tiaka ba stone muke ndi poa ke bosomba ba billet pona ba warion vient na Ogi Kingombe na Lubumbashi vient na Ogi Kingombe na Lubumbashi tia vient na Wazekwa poa e kosala biso toujours bien en tout cas bandeko bozolanda biso boza vraiment ebele nga lobaki na ozala na nga pressé te ya ko répondre lité akanda poto ana biso niveau moko te soki botali poso na nga botala poso nanu bien botala poso bien bon santé que poso ya mutu moko boye a vivre so na pas cité o tozala nango na Congo ya bitambola tambola bibanga banga bibatama lité akanda luka vi na yo na kimia tika kombo ken pia na luka vi na yo kimia tika kombo ya ken pia na pardon lité akanda luka vi na yo nengo zo luka je pense vi ozo sala ya kokumisa bajale lo sala ba artiste musicien ngana aso na vi wana te ngana komi na vi ya koloba vérité so ya artiste musicien sala makambo ya bien na lobi vérité bon lité akanda yo tiena nga tembe yo lobi yo zo soutenir ba Gaulois ozo lobela masolo ya stade kasi lité akanda to mona ka plein ya stade angoti
parce que nga na osenga jour ndeko na nga faire abeta mbule beta te na osenga leta na biso batikela ndeko na biso faire abeta stade to pese ba bonne chance atondisa stade wana comme ça tozanga maloba o to loba na lite ya kanda menga o nga na yebi soki stade wana etondi soki stade ya ndeko na biso faire etondi nga na zoka micro na caméra na tiki na nga musala oyo na zoka micro na nga na caméra na abandonné musala oyo na tiki yango libela parce que na yebi ba effort nini oyo salaka po stade etonda na yebi ba stratégie wana ndeko na nga lite ya kanda oyebi ba stratégie oyo etondisaka stade te monde bayamba bamono danger bamono puissant lite ya kanda za populaire te lite ya kanda za na un mot te ya koloba na population que population se déplacer eye pe événement biso to na monopole tolobaka soki tolobaka un mot boy tolobi ba o sentir penake batu pe baye batu bayokelaka babiso biso tolobaka batu pe bayokelaka biso tolobaka batu pe bayokelaka biso en tout cas Mireille Kaseka restaurant Mikas chez Mireille Kaseka yo yebi référence ezaka hôtel diplomate na Kinshasa non référence ezaka hôtel diplomate tala siko même awa mabanga ti ya ba restaurant ya ba hôtel diplomate na nango siko lite akanda o souffrir na noza ba problème ebele wana ba dossier na ba honorable Zakari Babasu o komi lelo conseiller chargé à communication ya première dame yo za un problème na ye oza ba problème na ba vena biso ba bubu liondela est-ce que lite akanda ko lo bananga pena na mboko vraiment lite akanda ko lo bananga vraiment na 21e siècle o vraiment lite akanda akofongola mbanga na ya lo baneti nanga papa naza père belge muto aza na bana na Belgique babenga kenani père belge non Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotitaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya metolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé sikani tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate tunana bana moko de ba belge lite akanda babiloko eza ba devoir fo boye ba yango ke Diego Kao a découvert embouchide ya fleuve Congo de Vincent Toulouse na internet alakisa biso ndenge kotonga bandako mutaliboso ngai pe na ndenge kaka ba internet na lakisi na pesi pe moi devoir ya komema bana pe na poto parce que ba masa na biso ba Frank Stemai balakisa biso pe ke na internet mutu internet pa koza na bakar Frank Stemai banda masolo osoma mituka na internet liboso na biso Vincent pe aye kopesa devoir ya kotonga bandako ngai pe ken na ye na moi devoir nanga ya mema bana na poto bana bazala na Kinshasa mimi bango oye na bango poto bakomi pe bana bakomi pe ba belge donc bopesa nga pe moi respect ne bopesa pe ba Vincent Toulouse ndenge ba tonga ba parler danger na kin bopesa nga pe moi valeur ndenge bopesa ba Frank Stemai parce que Frank il a démontré à biso que non un youtubeur qui a Kinshasa pe
fazala pe capable pe ya kosomba pe palais et ya kosomba pe mutuka ya lix atambola nango lelo ekoma pe youtuber nyonso tout pe akoma na mwa kara lix alors na ba ratelité akanda soki ozwa occasion ya kofanda na batu babetela ko vi nanga penate na ebité parce que lelo nga na kit bokanisa na tike na yepoto libela suye na bino ezalaki keni nenga ke wana akende libela fimbu na fimbu elimwa fimbu na fimbu ekufa bandeko nanga nazo informer bino ke naozala na bino na Kinshasa kala mingi te naozala na bino na Kinshasa kala mingi te mais suye nanga ezalaki nakoya Pekin naozala nanga na bino mais naso na suye teke tofandaka lisusu po botielanga poison yango kimisanga na nanga poto na fanda na ba Joan Salambi parce que bango ba kotielanga poison te bango banginda bango babonga lité akanda tozwa yo to bando sa na ba émission na umela te ba mo santé na ngai koma mayuya tela lité akanda lelo otindi batu bakende ko sala ba émission na Mombaya umeli te Mombaya poison na nzoto lité akanda tika ba trafic d'influence ozo sa na ba komba batu parce que soko tali kaka poso na ngaka kande zofunda parce que to koma pe ba seri mo bo fandi pe boy otala pe ba poso ba Tresimbelenga otala pe ba poso ba Karine Mokonzi otala pe ba poso ba Gloria Langi otala pe ba poso ya ba sœur na biso Marie Mwaka otala pe ba poso ba vie ba Zero Mabiala zaki lengi sa biso pe mwa muke bongo lité akanda siko ozomona mutu wango mutu ozoswana naye to aso niveau moko te lité akanda nazo ya nanga Kinshasa wana na ya nanga Kinshasa to kuta na ba Stone Mukendi ba vena nga ogi Kingombe parce que na obeta batu tuko ba Lubumbashi bamboke bele eloko to koma banga kaka Kinshasa mwa muke poison eleki trop kofunda biso ba biro de pai kokangisa biso nyonso tu yango ekoma ba isemeto ko ya parce kini ezamboka na biso ngana ko ya awa te na sa l'émission emso ya critiquer ba konzi ya mboka emso ya kofinga ba konzi ya mboka maintenant nazata na indice moko te na mokonzi ya mboka moko nga batu balukela nga ba problème ezaka ba musicien msusu na bango ka na kufa kaka keni wana zalate en tout cas na pesi félicitations sœur na biso Cindy Leker sœur na biso Cindy Leker félicitations na moni aye Paris ba page tout est bougé toutes les pages est bougé en tout cas Hardy oh boebi ye paza parmi ba warrior minene azobunda na moni ba page tout est bougé en tout cas sœur na biso Cindy Leker félicitations parce que tout le monde oye poto est bougé na si ozokende pe États-Unis et osala biso toujours bien en tout cas vient na pasteur Denis Lesi Luka obengi salité akanda opese moi conseil parce que ngana na ten soute ya kobanda ko swana ka suna batulete balite akanda ba niveau pe changer na vite na ba te soki na kosa ba niveau pe échanger na vite parce que lité akanda eloko ya bien oyo ngana ko senga yo ndeko na lité akanda il faut oyeba ke ba Flori Mignon ba se pelate ba Flori Mignon ba zo se pelate ke ngana wana swana kana yo ba Flori Mignon ba se pelate ba se pelana ndeni ke ngaken pia na boye na bando swana na mbende mo boneti mutaliboma moko boneti lité akanda oyo yaka osenga biso na mbongo melana noir agene avosa l'émission biso to saka be émission naturel to saka be émission teke ozina no drink yo meli aposa l'émission bando lukano ba problème na yo mais non lité akanda na osenga na yo moi respect na sola na Cynthia Kapashi ayebi singa ken kolanda lité akanda te c'est un aventurier ali boma to sala na kaka poto luka ba vie maza mutu ya kosala na be émission te Cynthia Kapashi kutu bozala na chaque jour mais Cynthia Kapashi alobi na landaka yo te na répondaka yo te en tout cas c'est na Cynthia Kapashi limbisanga na répondre kaka lelo na ko répondaka el soute parce que lité akanda za mutu oyo Alexa na eta na ebele moni bagolwa na mona journaliste moko te o azala na ekire bagolwa ke batira lo meme ata poto bono na mona te ke journaliste moko oye ko soutenir bagolwa vino échanger non na mona na journaliste ya bongo te yo uti na mondi no ba théâtre faut na ba comédien nyonso comédien nini o bagolwa si babongi o bagolwa bakaba pété bakaba mbongo pété
siko yo ye na lisanga bagolwa wena depuis oye depuis bandi kolobela ndeko na so artiste ministère Ferry liti akanda yebisanga souvenir nini yo sozwi ozolobela Ferry koto mama Olive Ndia kabela kayo donc yo c'est que wane comme escroquerie olobela ka no Ferry kuna mama Olive Ndia me mako ba voyage mama Olive Ndia soutenir ko na mbongo en tout cas na senga mama ni mama fongola misu mama ni mama bolingo na biso ba congolais leki makasi ozo ede biso trop mais liboso caméra lité akando ya kokumisa mama Olive te yo ya kozolobela bagolwa na yo lobeli bagolwa na ba sa loko moko te soki nga pena na zaki lité akanda ke makambo na osala na se retrouver na ngati okotika na yo pe parce que ba biso to yaki to lobeli fali lelo futa biso to koma bato ya potot natangelo bato bino bochaka na liste ke bato afali o lelo to komisa poto eloko pamba simandako ba fans temai ba komisa poto simandako ba Vincent uti poto liti akande zo sorte ke Vincent uti poto Thierry Mombaya zo ya kala mingi te bato baza ebele tout le monde omona asima fali kozala sima fali ko soutenir fali eza kozwa vimba la moko ko soutenir fali eza te ke o luka de gauche à droite eza kozwa vimba la moko bongi o bali pe n'explique combien de bateaux ba soutenir fali o vina bango se bonganga kapona ko soutenir fali parce que bato bamona ka biso neti bazoba to bazoba te to sala ka makambo o to ebike e ko futa biso e ozolo baka vérité na makambo zo sala o mona nzambe pa zo fongelo ba porte nzambe alingi lokuta te lokuta o boyaka kokosa wana nzambe alingi lokuta te fali azo sala makambo oyo eleki makambo oyo bino ya bato bino bokumisaka me bokoya ote ya lingi photo pamba siko awa pe tolongoli système a photo tokomi na système izo président ya France yaka ne Kinshasa omoni ya video siko boko kwa solo be la video te fali alingi kaka photo tolongo siko na page ya photo komi makambo ya image à l'appui population pena ya Kinshasa ezo pesa président ya France mbote président oyo même ngana na poto boye na olenga na kokaka kutu kokoma ta liboso ndako ya président te pona obanga na ozwa fimbu mais fali azwi président wana kitisi eti na bandal oyebi président Macron soko eka liboso ndako na ye okoka kukotia likolo te ozolenga po omona bambila oyo baza wana bamonteur oyo baza wana ozwa nano courage ya okoma liboso wana ndeni nga na explika bino na Congo ke Fally Ipupa aza artiste oyo ifo biso to protéger bato bazwa biso neti liboma baken balobelaka Fally mpona kodimine bamisien mosusu bongo pourquoi makambo nyonso makambo tu ezozalaka Fally pourquoi parce que bino boloba ono biso tozobebisa miziki ya Congo tozokumisa kaka mutu moko bato mosusu tozosala neti todimine bango bon tokumisa mutu moko siko yebisanga pa Fally Ipupa mutu nini atambusi président ya France tina niveau ya bandal bozomona ke makambo tu o tolobaka vérité neti nga ndenge na fandi na nga boye na soutenir concert ya ndeko na nga Ferry ya stade ben concert wana nde kosala mpiaka nga na wasenga lite ya kanda zwa courage ya koleka pe tozana besoin te ya ba promesse non réalisée boni ba promesse non réalisée tona besoin na ngote bobandela biso na Casino de Paris promesse wana bomelisa biso pema na makelele Casino de Paris ebeta te Casino de Paris o botiela biso makelele Casino de Paris salle à 2000 places billet 120 €. Botiela biso makelele belé à Casino de Paris ebeta te bozwa pe ba visa te nake na bino point moko nake na bino moko donc boyeli biso sur le côté ya esplanade ya palais du peuple boyebaki na bino ke esplanade wana ya ekobetama nango te boza na bino mpe na dati kale te bomona bino moko ke papa na biso mboso kutu témoin bake kotuna ye abi nayebi makambo te nayebi te contrat yango basinyaki wapi lisolo wana ebima boyelaka biso bapromesse non réalisé te Fally Ipupa eloko nyonso tu alobaka asalelaka yango boyebisanga eloko nini oyo Fally asaloba asalela te lelo bolobi Fally abeti stade biso mpe foto longola défi ya stade de martyr oyo Fally abetaki
parce que fallait atiki na stade asilisi masola stade azui président ya France à côté ici ye aussi azokende beta sur na stade ya Brazzaville. Après stade de Martyr fallait promettre bino ke beta stade ya Angola. Fallait a promettre bino ka ba kinoa ki akobeta na stade ya Angola. Fallait pour pas ko kese na ye ba ke ba beti ba stade ya Angola parce que lelo komaka polémique. Oh fallait asali a bon moni kutute abetaki mpiaka boy na boy. Bolobela mpiaka. Bolobela plein, on s'en fout. L'idée à Kanda. Olobela mpiaka, olobela plein, on s'en fout. Biso il suffit que la promesse te pèse à rendre batu. Ba promesse na biso fait à la réaliser. Non, et à la non réaliser. Ce qui te pèse promesse, promesse na souci na biso eza salami. Fallait pour pas en défiler. Défiler munene o bakuta na ba Messi. Défiler bakuta na ba star minene. Bomona rabino moko ba image bimara Fali rencontre na ba star international. Toyebi sa bino ke Fali Ipupa aza garçon oyo lelo toko comparer ye na musicien moko congolais te. To promettre bino ke ba album e bimanango. Ba album e ko bimanango ebele. Papa chéri wana pesi Fali raison. Bisoki na yeba ki na ngana bimisa bal de match boete. Mwana mobali ana Fali aza mutu ya kotiela libaya te. Ayoki si bal de match nanga mama na soni parce que bal de match ezui KO. Telaka mukolo neti papa chéri leader a munene bonga zondi make bal de match ezui KO po ebimi nzela moko na formule 7 ya Fali po barumba oyo eza na formule 7 yaya ayaya. Banze ba Fali Ipupa. Oh yo lite akanda ozoya kolobela keno Fali Ipupa akomi okanga ba photo na ba président ba pays mususu Fali Ipupa aza soki traître en tout cas ndeko nanga lite akanda yo mutolobi bastar na yo oyo yo okumisaka bastar na yo okumisaka bango baza bastar o balinga Kongo kasi ba kendo kanga photo na président Fatiti bakanga photo na président Fatiti ndima bango bakanga photo na président Fatiti parce que tout le monde qui a après président Macron baki okanga photo na papa na so Vital Kamerhe. Est-ce que Vital Kamerhe aza à niveau moko na président France? Bakoza à niveau moko ya mayele. Mais na ba institution ya monde. Président France te comparer na Vital Kamerhe te. Mais na ndenge ya mutu Vital Kamerhe akozala na epe mayele koleka pe président France. To boite. Mais président France azo diriger pays oyo eza très puissant na monde. Oh, comme ono na la nine ko na biso Makaouz aleki ono waneza raconte ya batu ya système. Da bino komi ka mutu soka sala makambo ya danger mbala moko akomi PD. Yaya soki eza na kisi oyo senga osala succès ye o fali osala okoma na obongwa. C'est mieux que tu n'aliaka nanga batu te. Nakoma nanga ba système o bino parce que bino bokomi na bino na idit bokomi même identité na bokechu parce que oh tout bokechu aloba yango bino boloba en tout cas Joël Salambi merci beaucoup nasi bande ko bolandi biso vraiment boza ebele mingi akolobeza te nasi concert ya Fali lobi bomona bino moko ba image parce que Fali asalaka oh ya promettre batu ezalaka te ke o promettre batu lobi ekomi langage mususu o dynastie ko bima les 3 là tu as les 3 biso tout ozelaki dynastie ebima dynastie tikalaki ko bima te eza ko finga te est-ce que ça la ba artiste musicien Congo te soni kotala leader neti vient na biso mopao na aja kokisi wana o sala ka mambo danger tala ninga memi sindi poto et puis c'est toujours actualité à la page et puis c'est toujours actualité à la base vraiment na opesa Mireille Kaseka bambote belé place azali Mireille Kaseka restaurant Mikas chez Mireille Kaseka hôtel diplomate wana so bokoti botune restaurant boko mona ngo toujours na pete en tout cas Flori Mignon Master Joël Salambi bourgeois na PCP bambote belé en tout cas whisky wishia nga mingi ya kolobeza te parce que et ça la biso bien ba journaliste bosanga na liboke pona ko sala promotion ya Fali pour wana bofinga ka ete bosala ka promotion ya wana asenga lité ya kanda soko za na eloko ko sala te
tika kotanga kombo ya analyse na munoko na yo po analyse ekotikala kokufa te pona un imbécile moko boye netilité ya kanda en tout cas na pesi fe na bubu londela bambote vraiment bande ko tu bolandi biso merci na bino na suki wana en tout cas Cynthia Kapashi nengo reprocher ngo lobi ken est-ce que ba qualité ya kanda te mutune sala kate en tout cas nazalaki obligé à répondre parce que batu ba moni silence netinga nazobanga qualité ya kanda te na otala façon ke nango azaboye na répondre qualité ya kanda ero qualité ya kanda za chambre nengungi azotungisa mulunge munyo ero emsa simbi kusene azaka boye boye mulunge akini mulunge na kimi mulunge akini moi 3 mois tentire ben siko na bando swana na mutu mo boye ero yo na ebite soki ba sukola kiloti ne na mai njili soki ba sukola bilambane na mai njili o elekaka wana po ndako lité akanda déjà pompe ya régie des eaux à la raté lité akanda po sukola fo na mai wana njili siko na bando swana na mutu mo boazo sukola na mai mo boye oyo bon batutu ya kote ana pe batwa badali na bango batiana yango mai ya lité akanda sukola kangwa mo to swana ezati en tout cas na pesi mbote na Joël Salambi batutu vraiment oh bazo occasion olanda biso na pesi ba mbote merci beaucoup. Personne m'a conduit, le monde est bien là. Ailleurs, il y a bato elaki yango donc makambo ekende bien Jideline Mokonzi. This is London. This is London City.